bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongi. Karibu kwetu. CAA aza na esengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavoli na ye en destination ya bunya. Bavoli yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CAA na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino. Bolandi ya info retro ya journal ya peuple info lingala to fongoli yango na kota sabino ndenge mokolo ya lundi to monisa kibino ndenge nini Sénat bazalaki bongo na séance plénière pe ligue de jeunes ya IDPS Selembao balança ki bongo tournée ya sensibilisation. La 9e séance plénière, présidé na honorable président Jean-Michel Samalukonde Kenge, plénière examina qui 2 projets à loi avant batinde yango na commission compétente pour na délai ya 72 heures. Commission défense, sécurité, relations extérieures, paix, commission économico-financière, ya bonne gouvernance, na synergie, na commission environnement, bango nyonso bazala qui saisi pour na examen moko approfondi. Premier texte ezala qui portait na ratification ya accord stratégique signé entre République démocratique du Congo et Longona États-Unis d'Amérique, instrument juridique oyo ezali ko viser ko renforcer coopération bilatérale na ba secteur prioritaire, exploitation et transformation locale ya ressources minières, infrastructure, défense et sécurisation ba chaîne ya approvisionnement stratégique. Selon gouvernement, accord oyo ezali ko pessanzela na ba investissement américain oyo ba ko consolider partenariat politique et Longona Washington. Yami balé projet oyo ezali pour la ratification ya accord de paix conclu entre RDC et Rwanda. Ezali ko prévoir mingi respect mutuel, intégrité territoriale, cessation tokoti kabitumba, désengagement ba force pe ba mise en place ba mécanisme oyo et ko coordonner sécurité yango ezala qui présenté na étape monko ya malonga loko la stabilité durable na région ba Grand Lac. Mobeko Oyo ezali ko susciter attente particulière na kati ya chambre haute. Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba Wanier ye exposa ki liboso ba sénateur ba motif ya double ratification a souligné urgence na yango pe portée politique et longona diplomatique. Nde na suka ba débat motion ya sénateur Mouya plénière a adopté qui transmission ba projet ou na ba commission attitrée conformément à l'article 58 alinéa 2 ya règlement intérieur. Président ya Sénat a recommandé qui implication de la commission ECOFIN environnement compte tenu ya transversalité ya matière où yezala qui traité 14 sénateurs bazala qui désignés pour na siéger na différentes commissions pe ko analyser ba texte oyo na délai oyo pesameli bango ya 72 heures. Na cadre ba préparatif et activité politique monene oyo ezali prévu le 7 juin 2026 na cité verte na commune ya Selembao, président ya Ligue de Jeunes section Selembao pona oyo etali Union pour la démocratie et le progrès social Joël Nkosi Musoso, fils idéologique pe politique ya honorable Adolphe Makutano a lancé qui tourne moko ya kafu pona sensibilisation na kati ya fief na ye politique ya commune ya Selembao. Bosimba pe boye bake objectif ezali ko mobiliser base autour ya grande rencontre populaire le 7 juin ezali koya na cité verte et pa wapi bazali ko prévoir ko inviter père politique naye honorable Adolphe Amisi Makutano pour na expliquer na population ba raison ya soutien ya Union pour la démocratie et le progrès social IDPS Tshisekedi na oyo etali projet ya changement ya constitution campagne ya proximité oyo et bandaki na base ya structure ya soutien babengi base Are Masuba
oyo ezwami na quartier Kombe na commune ya Selembao epai wapi population azwaki bongo explication ya ndenge na ndenge par rapport ya activité oyo ekosalema le 7 juin akendaki ko clôturer tournée na ye na cellule Badiadingi epai ya présidente cellulaire Meta Générose oyo bamesana kobenga championne bazali bango nyonso déterminé pour na ko réussir activité batali sa démonstration de force le 7 juin 2026. Joël Nkosi Mososo oyo azali considéré epai ba militant ebele lokola défenseur engagé pour la jeunesse pe azali kokoba mobilisation na na niveau ya base. Membre ya IDPS Tshisekedi na parti na biso to lobby il faut changer constitution. Yango ngai na lobby na zui initiative chaque dimanche na kindi vers ba maman na ngai Selembao to solo la makambo etali constitution. Joël a co-invité ma base na ye nyonso ya Selembao na cité verte et nga pe na invité honorable Misi pour aya ko expliquer bino aya ko expliquer ba maman o balingaka Joël pour na nini UDPS Tshisekedi parti ya mokonzi mboka elingi changer constitution. To retenir date na lobby ni dimanche Bosimba pe boye bake commune ya Selembao alingi ayokisa mongongo na ye ba démontrer force politique na bango pona kotalisa pe makambo ya kitoko oyo bango bazali kosala kuna pona ko défendre l'activité nyonso oyo chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi azali kosala nyonso wana entourage pe ba proche bazali kosepela na mosala oyo Joël Nkosi Mososo azali kosala. Mardi toteseki bino ndenge nini président ya Assemblée nationale ayambaki bongo représentant ya Union européenne ya région ya ba Grand Lac pe première ministre Judith Suminwa ayambaki représentante intérimaire ya OMS la République démocratique du Congo. Président de l'Assemblée nationale, honorable Aimé Boji Sangara, a betaki masolo et longona Johan Borgstan, oyo azali représentant spécial ya Union européenne pour la région ya ba Grand Lac. Beaucoup tani oyo izwamaki na cadre ya dialogue permanent entre l'institution ya République démocratique du Congo, partenariat institutionnel pe oyo ezali engagé et longona ba effort de paix, stabilité pe sécurité na région ya ba Grand Lac et permettre mingi na deux personnalités baye bana kobeta masolo na situation sécuritaire na est ya République démocratique du Congo, ba enjeux régionaux pe partenariat stratégique entre Union européenne na RDC. Na soka masolo Johan Borstam ye akumisi beaucoup tani oyo eleki na ndenge ya bondeko pe atalisi esengo na ye elongo na numéro 1 ya chambre basse ya parlement ya RDC. Boye diplomate européen atalisi engagement pe amonike Union européenne en faveur de la République démocratique du Congo a rappelé que Batikali depuis ba décennie ebele moko ba principaux partenaires humanitaires pour le développement ya mboka pe lisusu insisté na importance ya coopération humanitaire liboso ba conséquences ya insécurité oyo ezali komela na est ya territoire ya RDC alobeli dégradation ya situation sécuritaire na ba province orientale. Johan Borgstan a talisi position officielle ya Union européenne na oyo etali respect ya souveraineté pe intégrité territoriale ya RDC. Mingi a talisi importance ya ba force rwandaise oyo esengeli batika mabele ya République démocratique du Congo pe ko soutenir mouvement ya M23 na ngambu na ye président ya Assemblée nationale a présenté na mopaya na ye ba défi sécuritaire oyo RDC azali kokoba ko faire face na yango mingi na partie orientale et meboji ye atina lumière ba effort diplomatique politique pe sécuritaire oyo ezali kosalema na bokasi ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ona kozongisa paix durable kuna paix stabilité na région ya ba Grand Lac na nzela ya audience au na Assemblée nationale na bokambeme ya emeboji italisami attachement renforcement pe ya coopération internationale pe ba initiative oyo ezali kosalema pona ko restaurer kimia pe ko protéger population civile ko battre la intégrité territoriale ya République démocratique du Congo.
Premier ministre Judith Suminwa Tuluka ayambaki docteur Anne Ancien, représentante intérimaire, il y a Organisation mondiale ya santé OMS na mokuse na République démocratique du Congo na cadre ba échange oyo ezali consacré na réforme ya secteur ya santé. Beaucoup tani oyo elobi mingi renforcement ya système sanitaire, mise en œuvre progressive ya couverture santé universelle, pe lisusu ba mécanisme destiné pour améliorer ba accès ya ba congolais na ba soins de santé. Na souka ya audience Dr Anne Ancien a talisi que Organisation mondiale de la santé a souhaité qu'on concentrer à davantage action na appui structurel pe mingi penza ya système ya santé après bamvula ebele oyo ezali marqué na ba urgence sanitaire ezali kozonga. RDC azalaki confronté na ba épidémie ebele lokola Ebola, rougeole, mpox, choléra pe poliovirus yekati na yango bakisa crise humanitaire na este ya mboka. Alobi balingi OMS azongela mosala na ye ya accompagner ministère ya santé pe gouvernement ya République démocratique du Congo na renforcement ya système ya santé ndenge représentante intérimaire ya OMS atalisaki akumisi pe ba avancé oyo ezali enregistré na riposte a rappelé mingi fin ya épidémie ya Ebola na décembre 2025 pe ya mpox oyo euti kozala annoncé kalate na nombre ya ba réforme oyo ezali lancé na secteur oyo totangi couverture ya santé universelle lokola mise en œuvre effective ya gratuité ya ba soins prénataux nato pe post-nato mingi na ba province ebele. OMS azali ko soutenir davantage République démocratique du Congo na atteinte ya objectif ya réforme majeure pour garantir accès na ba soins ya qualité pe nyonso basi oyo baza na bakumba pe ba nouveau-né bayeba na koza ba difficulté ebele te. Boye na collaboration wana ministère ya santé azali ko travailler actuellement en collaboration na paquet minimum ya ba soins oyo ezali destiné accessible na ensemble ya population. Objectif ezali ko définir ba soins prioritaires kuna yango pe bongo na bongo. Alobi bazali kotala oyo ba soins nini ekoyeba na kopesa maipai ba citoyen ya République démocratique du Congo ekokute combien pe eyo ekosenga ba infrastructure ya ndenge na ndenge. Ba échange oyo balobelaki nécessité ya ko renforcer encadrement ya secteur pharmaceutique. OMS azali ko accompagner gouvernement ya République démocratique du Congo ba discussion oyo ezali pe pour na développement ya production locale ba produits pharmaceutiques, ba vaccin, ba test ya diagnostic pour na ko réduire dépendance extérieure pe ko renforcer autonomie sanitaire ya mboka. Pour na premier ministre la réforme oyo ezali bongo levier important pour na ko améliorer durablement offre ya ba soins oyo pe ko battre la politique sociale ndenge quatrième pilier ya programme d'action ya gouvernement étalisi. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé à la sommet Africa Forward kuna na Nairobi na Kenya. Commission environnement ya Assemblée nationale bakoba kibongo examen ya proposition ya loi sur la conservation de la nature honorable Mao Twene cadre ya ACP akita kibongo na quartier Pululumba Ngupe na cité verte pona ko redynamiser ba activité ya parti na bango. Sommet Africa Forward et Salemaki Komandale 11 qui nous le 12 mai 2026 na Nairobi na Kenya. Yango est placé ba enjeu ya PP ya sécurité, renforcement ya financement pe ba système ya santé, pe ba défis environnementaux au cœur ya ba priorité. République démocratique du Congo a défendu qui nécessité ya refondation pe ya gouvernance mondiale, nanzela ya réforme ya conseil ya sécurité, promotion ya souveraineté sanitaire oyo ezali fondé na ba mécanisme innovant pe na statut ya pays solution pour na Afrique pe mokili mobimba. Bosimba pe boyeba ke ba conclusion ya sommet Africa Forward etaki accent mingi na soutien na production locale pe na ba vaccin, renforcement ba système ya santé, transformation locale ya ba produits agricoles, construction ba infrastructure numérique souveraine, pe lisusu promotion ya ba partenariat équilibré pe mutuellement avantagé. Cérémonie à clôture et Salemaki mardi 12 mai 2026 na Kenyatta International Convention Centre ya Nairobi na présence ya chef de l'État ya République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na souci ya kotombola bendele ya Alliance des Congolais progressistes ACP na mukuse
Parti ya honorable sénateur Jean-Tini Ngobila Mbaka et honorable Mao Twene pe au cadre ya parti babengi ACP azali kokoba na ba tourner na ye na seule mission ya recrutement pe adhésion massive ndakisa weekend eleki ezalaki ngala ya quartier pour Lumbambu toujours na commune ya Selembao mingi penza na institut Ma Adrien Milulu oyo elekanaki kitoko na maloba na ye honorable Mao Twene du papa Selembao atalisaki na assistance misala ya autorité morale na bango asala tango azalaka gouverneur na kolobaka ke soki lelo tozomona route elengesa kikwit na marché ya Zando pona kotanga kaka wana ezali ba œuvre ya honorable Jean-Tini Ngobila Mbaka ACP ezali parti oyo ezali ko soutenir chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo boya kokota na masuwa tango tozali kobelela na sima a présenter ki ba cordon ya point oyo pe alatisaki bango ba écharpe désormais ba rejoindre archi ya parti politique babengi ACP. ACP ça eloko moko ya munene oyo kosunga Kongo eloko sali pona ndima papa Mao nga apesika mbongo te apesaka pe mbongo te mais eloko sali pona ndima papa oyo aza social aza papa moko très important aza papa moko a souffrir na biso aza papa moko alakisaki mbongo te mais aza papa moko oyo aza na bolingo nanu na population nga nazalaki membre na ye te mais naza mwana ya Mpundumbamu mais namoni à travers souci na ye oyo asali seke aza papa moko fo azala molobeli ya Congo ye moko pe papa Selembao honorable Mao Twene abakisaki boyo de soutenir ACP na nzela na ngai na nzela ya sénateur na biso Jean-Tini Ngobila Mbaka oyo azolala pongi te jour ni kotala ndenge nini akoko soutenir biso babasi na ye et po mokolo ya koluka koya na Selembao to pese Selembao mobimba na maboko kolongwa wana direction cité verte kuna pe ezalaki kaka même acte veut dire implantation ya ba cellule ya ACP ndenge kaka bozali komona dele ya pouvoir commandement pepa yango bipai nyonso oyo kozala ACP emona na lisha bato ndenge kaka alobaki Selembao mobimba ekolata lele ya ACP ya sénateur Jean-Tini Ngobila Mbaka toko ba info retro na biso pona kotalisa bino ndenge mokolo ya jeudi tolobelaki plénière na assemblée nationale pe vice premier ministre ya économie nationale Daniel Mukoko Samba a présidaki réunion ya forêt que CAA azongisi déjà ba vol na ya Kinshasa Bunia Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie Karibu kwetu. CAA aza na sengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavol na ye en destination ya Bunya bavol yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CAA na Kolwezi ezongi déjà à partir ya le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino. Session inaugurale ezalaki présidé dans son excellence Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale na qualité na ye ya président ya comité consultatif misala elekaki mingi pona deux points principaux ya liboso adoption ya liste ba produits ya grande consommation oyo ebengami kosala objet ya intervention ya forêt pe ya présentation ya feuille de route ya intervention ya fond bosimba ken na masolo wana comité consultatif a adoptaki liste ya 42 produits sensibles oyo ezali reteni na raison ya importance na yango na consommation ya ménage pe ya incidence na yango na oyo etali stabilité ya marché liste oyo ezali bongo na ba céréales lokola loso pe masango ba viande ba volaille ba poisson ba légumineuses pe lisusu ba produit mosusu ya grande consommation oyo ezali importé to pe ba produit localement
oyo ezali kozala consommé. Feuille de route oyo ezali présenté na comité consultatif ezali couvrir 14 provinces P4 na yango ezali bongo na 45 projets prioritaires. Ezali bongo cadre indicatif ya orientation pe ya priorisation ya maturation ya intervention ya forêt. Ba principe liboso pour encadrer approbation pe lisusu suivi na yango ezalaki validé mingi na nécessité ya soumettre ba projet oyo ezali retenir na ba étude préalable ya pertinence pe ya coût ya faisabilité avant ba décision nyonso ya engagement opérationnel to pe financier. Na intervention na ye président ya comité consultatif a insisté ki mingi na importance ya sélection rigoureuse de ba produits oyo kozala financé. A rappelé que ba intervention ya forêt esengeli ezala rattaché na mandat ya régulation économique pour éviter confusion nyonso elongo na ba mission oyo epesami na ba structure publique mosusu. Forek akoveiller na kozala rattaché na chaque projet na mandat régulateur pour na substituer ba structure mosusu oyo ekosintervenir mingi na domaine oyo ndenge abakisaki. Na suka ya réunion Madame Christelle Odia de Rox, secrétaire exécutif adjointe ya Forek, ye a se félicitaki na tenue ya première session oyo pe a commis implication personnelle ya vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba pour na lancement effectif ya travaux boy asengaki pe na Forek ayeba na ko travailler en complémentarité na ba réserve stratégique générale na respect à la mission respective de chaque structure pour renforcer l'efficacité et l'action publique en matière d'approvisionnement et pays de produits de base et de stabilisation et prix. Pour un rappel, comité consultatif et forêt et les membres du gouvernement ou attribution et lié na approvisionnement et pays de produits de base et de stabilisation et prix. Mingi et bongo na ministre local ou attribution et économie nationale et transport hydrocarbures finance, budget, plan, commerce extérieur, industrie, agriculture, pêche et longona élevage. Yango ezali pena gouverneur ya Banque centrale du Congo, coordonnateur ya ba réserve stratégique générale. Première réunion oyo ezali bongo étape moko ya malonga na opérationnalisation ya forêt et ko permettre mingi ko poser ba base ya action moko oyo ezali structuré pe mieux cibler davantage orienté vers protection ya pouvoir d'achat ba consommateurs congolais na nzela ya amélioration ya approvisionnement ba produits de base pe ya stabilisation ya ba marché. Mokolo ya vendredi bomonaki ndenge nini conseil économique et social bazalaki bongo na séance académique chambre haute ya parlement bazalaki na séance plénière pe potiva pesa potopoto kitoko oyo équipé acheté ozala mokolo tomo la bino nyonso bosengeli komela yango. Président du Conseil économique et social, son excellence, M. Jean-Pierre Kiwakana Kimayala, a présidé qui jeudi 14 mai 2026 à Kinshasa Gombe, séance académique animée dans son excellence, Madame la ministre des Affaires foncières, Onej Nselem Pimpa. Thème nango izalaki réforme foncière en République démocratique du Congo ba enjeu pe ba perspective l'intervention na ministre des Affaires foncières a présenté qui ba principale orientation ya réforme foncière engagée et pas ya gouvernement nanzela ya loi numéro 25/062 ya le 30 décembre 2025 où ezali ko modifier pe ko compléter loi foncière ya 1973 na ouverture exposé na Onej Nselem Pipa a rappelé ba terre Thomas Belé et Zali ko représenter bien plus simple espace administratif autopé économique. Boima Belé et Zali kakate espace pour nous administrer Kasiango et Zali identité héritage collectif pe ya mémoire ya batonyon so tous en a devoir moral pe républicain Yakoba Teleango ndenge a déclaré que libosé ba membre ya conseil économique et social ministre expliqué à lobby réforme oyo ezana 5 piliers à makasi pour na yango sécurité nationale, sécurité juridique, transparence économique, justice sociale et efficacité administrative. Aborda qui question ya sécurité nationale a tel ici que ba disposition ya sika ba disposition oyo ezali kopekisa désormais concession ba terre oyo ezali situé na ba zone frontalière et pas ya ba personne physique topé morale topé étrangère na bit ya kobatela intégrité territoriale ya mboka pe kobatela ba tentative nyonso ya occupation
illicite topé ba déstabilisation sur le plan ya sécurité juridique patron ya affaires foncières a souligné réforme oyo ezali ko viser ko qui ça ba conflit foncier oyo ezali ko umela ba spoliation pe ba pratique frauduleuse oyo ezali ko lembisa ba né ebele secteur foncier ya RDC pona kokoma wana ba innovation ebele ekotisamaki lokola modernisation technologique administration foncière boye géoférence oyo ezali bongo systématique pe ya ba parcelle et longo na suppression ya ba prescription acquisitive oyo pe ezali bongo extinctive na matière foncière a évoqué qui transparence économique honnête nsele a insisté na nécessité à assainir secteur immobilier pe ko renforcer ba recette publique pe ko améliorer confiance des investisseurs réforme oyo ezali ko prévoir ko créer mercurial foncière pe immobilière obligation à ko bancariser ba transaction immobilière pe ba recours nyonso ezala obligatoire na expertise immobilière certifiée ministre ataki pe na avant-plan dimension sociale ya réforme oyo na tina wana ba disposition ya sika ezali pona ko renforcer droit ya basi pe ya ba jeune azali ko assurer mingi meilleure protection ya mabele pe ya ba communauté locale pe ko réduire ba superficie oyo epesami ya ofele pona oyo etali efficacité honnête nsele a expliqué ba réforme ezali engagé pona ko améliorer qualité ya ba service public ministre ya affaires foncières a estimé que réforme oyo ezali levier moko ya malonga pona valorisation ya patrimoine ya l'état boyina maloba na ye président ya conseil économique et social Jean-Pierre Kiwakana akumisaki pertinence ya portée stratégique ya makambo oyo nyonso ezali engagé na secteur foncier pona ye alobi l'état esengeli a procédé na vente ya ba terrain pe na traçage ya ba route pona délimitation ya ba numérotation ya ba parcelle pe installation ya ba infrastructure essentielle lokola ba réseau d'eau électricité pe ba système et évacuation ya mai boye alobi pe lisusu ke azali inquiet mingi na urbanisation anarchique oyo ezali observé na ba quartier ebele président a alerté ba conséquences environnementales oyo ezali liées na ba construction ezali réalisé na lune naturelle pe ya fleuve boye atali si lisusu préoccupation na ye libosé ba projet à kotonga espace oyo ezali considéré lokola stratégique pour na équilibre écologique ya capital boye Jean-Pierre Kiwakana atali si engagement ya conseil économique et social ya ko accompagner ministère ya affaires foncières na ba réforme oyo ezali en cours. Deux points de ezalaki na ordre du jour ya plénière oyo totangi adoption ya projet ya loi portant prorogation ya état de siège na partie ya territoire pe ba question orale avec débat adressé et pas ya ministre ya ba finance Doudou Fwambalikunde na nzela ya sénateur Vunabandi ba question oyo ezalaki pona ba engagement financier ya gouvernement vis-à-vis na ba province pe gestion ya ba bien dites arianisé lecture ya ordre du jour ezalaki assuré et pas ya rapporteur ya chambre haute ya parlement Nefertiti Ngoudianza kozwana e maloba sénateur Célestin Vunabandi président ya commission économique et financière a dénoncé ba irrégularité persistante na ba ressources financières ya ba province pona ye ebele ya ba information concordante ezako indiqué que ba province bazali kozwa tango nyos tout ba moyens financiers oyo ezali pona ba revenu na bango Elia Nord Kivu a rappelé article 175 ya constitution oyo etalisi que 40% ya ba recette na caractère national et sengeli ezala retenu na source na profit ya ba province disposition insuffisamment appliquée pona ye ezali ko fragiliser fonctionnement ya ba entité territoriale décentralisée kuna a pointé non respect ya article 181 ya constitution o ezali ko instituer caisse nationale ya péréquation plus de 2 décennies après création nango caisse oyo ezali ko jouer rôle moko correction ya ba déséquilibre ya développement entre ba province sénateur Vunabandi a attiré attention ya plaigneur na état ya abandon ya ebele ya ba ferme plantation immeuble usine oyo ekangamaka na zairianisation
exploitation pe etikala kozala jamais valorisé po na ye ba bien o ezali ko constituer patrimoine stratégique pour la relance économique surtout na milieu rural ya ba besoin ya investissement oyo etikali considérable na exposé na ye ministre ya ba finance Doudou Fwambalikunde a indiqué que gouvernement ezali ko fournir ba effort moko ya makasi pour na ko appuyer ba arriéré ya paye ya ba députés provinciaux pe ko assurer ba émolument ya ba conseillers communaux a justifier ba retard oyo ezali na contexte ya guerre ya agression oyo mboka eza ko traverser kuna atalisi 30 à 37% ya ba recette ezali affecté na sécurité gouvernement azali ko futa malembe ba éli provinciaux pour na question ya ba bien zairianisé ministre a précisé que inventaire moko ya ba bien ya ba province ezali en cours pour na ko aboutir na ba solution appropriée. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai, depuis abanda kolia, akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap, protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe, abela kate, alimbaka te. Ba maman, félicitations à vos connaissances. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Bébé nayo kitoko ninyo esakai. Baba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama tetsa mwana. Sukana mbimbi, oyo sukana mbimbi. Protivap, pour bébé. eloni esilaka te info rétro ya journal ya pepe yango ekomi na suka mingi bo remercier Nathalie Kaila Kapenda oyo asélectionnelaki bino ba information oyo pe na sima caméra tozalaki na Igor Ntingi montage nango esimamaki na Christian Kengebeni Francis Kanza Lokoka pe Igor Ntingi info linga la journal ya pepe pona pepe zaka supervisé pa hérité Mapine Bandeko botikala malamu au revoir. Ezando réalité, CAA, compagnie africaine d'aviation, Fumu, pas de temps mort, Namasolo Yamapata, Rafale toujours, Botu Nangani Nye, number 1 Yamapata, CAA, Azongisi Bavol Naye na Bunya, déjà le 20 avril, Oyo, Bosepela, Kinshasa Bunya, 3 fois par semaine, veut dire lundi, mercredi, samedi, Bavol Oyo, et Kozala effectué na Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino.